Hallo, na lobela moi si j'ai moko boyawa mbote mingi partout bandeko bozwami oyo bo landaka Jomak moi mikolo naza moi moke occupé na makambo ebele donc ba mususu aux opportunités ya kosala ba direct to ya ko présenter ba émission musu ndenge ezalaka te mais ce qui moi tango ezwami lokola moi tango moke ezwami na tosala sport na bina mekamo moke ko tia mo accent na moi makamoko boye ya mike oyo peut-être ekoko leka na ndenge oyo bolandela makambo ezoleka biso to décida to lobito lobela mingi makambo ya bana papa Simon Kimbangu makambo ya église kimbangiste pona kopesa batu ba actualité ya makambo ndenge za oleka na kanesi ndenge boyebi lelo ezali le 16 août l'église place yoso bazali basambela komba papa Simon Kimbangu ba église efongwami pona ko célébrer mokolo wana mokolo papa de lunga na kianga na tika yebiso alors emeloko ezokamwisanga eza nini okomona nkamba 3 égale à 1 toloba biso na système ya polele sans tricage polele sans tricage na ebi ke belé bolandaka Jomak mingi tisikoyo bomonaka Jomak fo mutu aza balingaka bapapa te ou bien alingaka bakimbangisa 3 te ou bien aza so nini mais ebele bo comprendre que makambo mingi oyo na lobaka bomona ngo esalamaka mingi pe bosi bo comprendre que ba makambo nyonso o to salaka parce que biso makambo to sala wa oyo nga na sala la ngami ko sala biloko ba ventir te na ebiso nga eloko na soki na moni na sali yango to na lina sala ngo ko aboutir nango na rien na simba ngo te so mo nga na simbi eloko c'est que kene ko bouger sika moko donc to sala ka mingi makambo ndengwana peut-être mingi bomona ga Jomak azangi na makambo sala azui vidéo ache ou bien azui caméra ache le longina ya bandiko loba ezo ko aboutir na rien bo tuna bato ba yebi ba oyebi sabino ke ba makambo mingi oto sala ba résultat nango eza komonana mais lo nini mbala musu ezo sala passe eza ke okomona lelo biso tozo belela papa Simon Kimbangu mokolo anniversaire okomona partout l'église de Fongwami anniversaire a papa de Lunga na Kiangani mais na mokolo ngo anniversaire a papa de Lunga na Kiangani papa de Lunga na Kiangani alobaka nini alingaki nini tanga zala ko te matene ezalaki nini ezalaki bolingo azoloba kitantu tukatulakio motema wana ya likundu ya koyinana ya kienemi to longolango parce que nzambe atindaka bokabwanite nzambe atindaka bolingo mais okomona na nkamba esika we ezalike batu nyonso wana ezali mboka ya nzambe mais kuna nde bisika mibeko eza kouta oyo eza kokabola batu banda mokile banda oyo kaka ke banda mokile banda makambo tozomona nkaka ezokutaka na nkamba banda mokile banda eza pena bakimbangiste oyo bazosepela na makambo yango bazomona ke eza bien okotuna makambo nini makambo yango eza makambo nini bomona ke na chebota na profil na nga na che video moko wana eza deja makambo ya kale bondenga na lobaka kaka soki yo ozaka informé oyebi makambo ezoleka mamsoko lobaka makambo ya stoyebi yango yana bisoki baleson wana parce que biso to yaka loka ba professeur kopesa ba cours soki leson wana pai na yo eza nango facile kanga munoko vanda zela peut-être okoma na étape moko boyo poko zwa oya yo mais tika ba o ba ebité comme ça bazwa eleki mwa mikolo ebele 3 égale à 1 basalaki lukutakano na lukutakano bango basengi babia mibeko wana basali bapanzi yango partout na mokili mobimba esika wapi baza kosenga ba famille epanzana ekabwana video moko na chewa na profil yango omona na paroisse moko jekweza na Saint-Ouen tata pasteur aleki liboso bandenge na ba communiquer azopesa ndenge ke bayambi batu moko bautaki kote ya 3 égale à 1 soki bapapa wa lembo wana et après alobi likambo ya mariage tolobaki na bino bomeka ko inviter batu ya 26 wana te awa
ba meka ko ya awate soko oza na mariage oza ko bala ko meka ko inviter mutu ya 26 te donc yo oza na mariage ndeko na yo lokola boza même opinion te okoko bengisa ye na fete na ote ozomona boza ko tia accent na makambo ya bokabwani boza ko tia accent na makambo ya bokabwani donc batu pe bafani na bango bazoloba pe loko moko te mais loko pe bazobosana ke en réalité bamibeko wana batu balingi yango te po tokomona ke bamatanga mingi ezolela na baeurope wana okomona pe batu pe bazosangana na bango yango nazoloba lelo mokolo papa Mfuma Mbanza okomona nkamba kuna bazosambela bazosala pe bapriere na centre laquelle culte esalama partout église ezosalama mais papa Mfuma Mbanza alobaka nini alingaki nini ndenge nini papa alingelelaki biso bakimbangisi tozala lelo tomona mboka na biso ndenge zotambola tozolela mboka eza na pasi kuna boye tout ça politique ya malamu te bato bazonyokola peuple mais bato bazonyokola peuple ezali biso bakimbangiste na motema na biso ya mabe na kibolole oyo tozosalaka wana ke mibeko ya mabe bache bofandi mutaleki libosa pesa ba communiquer ya makamale bofandi ka we nkambe lobi mais bozo ima na sa mitema bozo loba te ko ima na bino o bino bata 3 egala boyo kanga malamu ebele ba hypocrite donc on rappelle ba vrai hypocrite bon ba hypocrite on peut bazaka partout aujourd'hui pe na 26 pe ba hypocrite baza mais toujours le bela parce que mbala mususu tangu yo aujourd'hui olongwe na ndako na yo oke ko sambela na paroisse et là peut-être ils ont motivé les autres bateaux ça nkamba na yebo na côté na salle bateau ebele et là ils ont motivé yangwana ozomona le roi aneti ke onire bo na nzela te 3 égale à 1 kamba bokoti zamba bozana nzela ya mabe soko oza mondimi okendaka kote ya 3 égale à 1 kamba yeba yango ke tozali ba responsable ya pasi oyo ezoleka na mboka na biso toza ba responsable pona nini parce que makambo tozoko sala makambo ya mabe tozotia accent na ba séparation et comme officiel et pas yobi muto pa ko lekana na TV ako lekana ye na liboso ya batu après si communiquer moko boye ya séparation eza nango normal donc mutu ya groupe de prière mutu ya aza musulman franc-maçon lokwa ba matondo mbiye yoana ko bengisane batu na ye ya scientologie ba koyena bango na mariage wana sans problème tata matondo mbiye ina papa Lambert ba ko sala bango makambo na bango ba scientologie sans problème mais ce que est commis que batu oyo boza na bango liloba moko boza pe bandeko ndeko na yo akoko ya na nini na yo te po aza même opinion na yo te mais voilà eza banda mokili banda tozomona encore na kati église kimbangisi après siko tozozela ke yango na moni makambo mosusu ba humiliation oyo ezoyela bakimbangiste biso yango papa kolota abaki bokofuta yango cher bokofuta yango tala ba humiliation boleki yango bomoni mikolo nazoloba te parce que soko lobi bakoloba ye azoloba ebele nazozwa kaka ba extrait wana nazotia comme ça bino moko bomona makambo oyo bango baloba nasali yango na commentaire te bokanisa te ke na kosala yango commentaire te tokosalaka yango ba commentaire mais po tolingi ke yango ba image yango moko eloba ozomona ba image yango moko eloba na ntango ya kala bato wana balobaka nini balobaka ke Kabila 4e président Bilaka akobongisa Congo 16 ans yango yo donc mboka comme lokola fulu oh papa Mfuma Longo alobaki batu mwindu nyonso bazozela oya yaki maloba papa Mfuma Longo batu mwindu nyonso baza kozela makambo oyo ekobandela na Congo wana Congo RDC tanto loba Congo RDC elinko lobake soka edji na Congo RDC ekei na Congo Brazzaville ekei na Congo Angola après Panzani Afrique mobimba ekei na mokili mobimba batu mwindu nyonso bazozela alors kuna nde bisika makambo ya mabe ezali bo à l'église bazopesa bino communiquer ya makambo ya séparation ke yo ndeko na yo même boza tata mo mama moko po bazopesa même exemple ya Bible papa Mfuma Longo aloba ba biloko wana nyonso tanga fanisa ba mbuta biloko wana nyonso eza sona sens te sikoyo omoni bakangi munoko
Sikoyo tozo lukabino. Boya ko pesa sikoyo. Boya ko pesa sikoyo nani babe ngoni. Prophétie à 5e président. Tous la pesa biso prophétie à 5e président. Likambo nyonso ko manipuler. Bino bata 3 égale à 1. Bo fungula misu. Boko bato fungula misu nene. Bino bo mona rateke makambo nyonso. Peut-être so olandanga. Olanda Joma koloba, Joma kiyo oloba kaka. Yo zo loba kaka sala ote. Makambo to lobaka to oto sala kawa. Ezo sala impact. Impact ango pe ya makasi. Bino bo mona kanga na lobi likambo mais au mona et pesi ba résultat mais na zo rappel merci te. O ba benga Joma en tout cas vraiment merci na makambo wana parce que tango yo dévoiler ngo ale yango siko to moni kuna changement salami. Lelo na zo sabino émission na salaki émission côté vidéo moko audio moko na bimisa ki wana ya bato ya paroisse ya montré lelo yo nkamba azui décision nyonso yo kasala ke point parce que audio wana bango moko bazwa ki ba chamo na ba réseaux sociaux mais lokola impact na bango eza ndenge moko te na oya Jomak lisolo eza ndenge paroisse ya oyo ezalaki paroisse ya Lomière ndenge toyebi ba polémique quand eza na kota to egala batu mususu komona baza ko dépendre na papa Zako direct batu mususu baza na couverture côté ya papa Simon qui ngale batu mususu baza na couverture côté boy alors esali ke esala neti mo ba conflit moko boy paroisse on a Lomière et Koufi et comme paroisse soki a montré paroisse a montré oh toyebi angote bango bakendaka na nkamba. Mais selon témoignage na nani wana ezolo bake batu ya paroisse ya Montreuil to yebi bango ata mukete ba pesa déjà ba suspension makambo belé o batu ya paroisse ya Montreuil wana baza lokola ndenge bango balobi kuna baza lokola batu ya Polo baza batu ya 26 lokola bango bête noire na bango eza papa Paul bango balobi na biso ke bazaka lokola Polo bazaka lokola Polo to ba yebi bango te batona nyonso fo ba yamba bango. Mais l'air nga na zui dossier wana, na zui mwana maboko. Na zui vidéo wana travaillant au kitoko, na nyonso ebima kwa na présenté. Lelo vidéo wana na plus de peut-être comme 4000 vies et comme akiti nkamba. Tango e komi nkamba et pousser nkamba sikoyo a réagir. On comprend? Bokomona liste ya ba nomination ya sika. Ba pesi ba nomination na kati ya paroisse wana. Pona nini parce que ba monaki oyo biso do tchaki to lakisi kuna ke c'est vrai que batu ya Lomière batu ya paroisse a montré ba kendaka na nkamba pe na tie vidéo wana place bazo pesa bango coupe vous comprenez na ndenge be pasteur wana pesa ki communiquer que kutu papa asengi to somba corbillard na tie pe na photo corbillard bon monaki yango wana et na zolo baboye moya un mois réaction salami ba nomination ebimi ba reconnaître paroisse à Montreuil ba yami bangote ba nomination c'est salami elinko lobake ba zo reconnaître paroisse wana parce que bien ba tatwa ole benga Joma ba ya Joma merci penda la vidéo no tchaki penda en tout cas biso wa moi qui mi ekoti nkambe reconnaître biso ba tcheli biso makambo en ordre bon sala ngote par contre bozalem sou bato bo boudé ngai yo zo lo bato yo yeba ke bona boy bozo se plane loko te me bokangi mino bozo te la rara ya Jomak alobe la rabino on va bloquer wana mara mususu soki na beta nga nkarane chilikambo ya l'ère centenaire ezala pe kande wana na centenaire muto ko sambela te pa nyonso babi bako fongola l'église ata pa imoko te na centenaire décision la guinée wana na ma centenaire bako fongola église ata esika moko te na centenaire les 19, les 20. Tant que comme on a que les 20, je crois qu'on va boutou na sala qui émission à la ah. Mais ndenge nini? Parce que nous avons décision en ndenge wana. Parce que tenir compte na nini te que batulio so wana ba possibilité ndenge mon côté. Ba o ba en Europe peut-être ana docté. Ba o ba na kin. Pour na ko sala aller-retour. Ko kene nkamba kozonga ezala ba 30 à 35 $. Sans compter ma marolia. Si ko lingo lo bagé donc so na mbongo te donc lipambo les ate tout ça donc eza normal te.
to dénoncer yango le 21 et le 20. Le 21 mbala moko réaction et salami. Tant balandi vidéo wana réaction et salami ratelki. Bacha vidéo et pas yoapi mutu abengaki na nkamba asolo na papa Mario wana balobi ke papa afunguli décision wana alobi bana na ye bakoko samela bango parce que aza pe na besoin ya mabondeli ya bato wana nyonso. Ozomona? Donc elaka ndenge wana soki to che kuna bache ba changer mbala mobeko. Sikole ba changer mobeko wana mutu atindelenga pe na lien ya vidéo wana ya ratelki. Ti lelo malgré ba mi longo ba longolela ki yango parce que là ba tindelenga na téléphone na copie ki yango mais on dirait le kola na koma ki na building na biso ya musala signal ya internet e koyaki bonga na kanti e copie ndoka e copie bien te. Alors ben tant la komi siko oh mata boy mamongo na fungula bolien wana zo monezo sala souté parce que bato wana siko basaki ndene nga siko na oh papa Mario alobi papa za na besoin ma bondele ya bato wana nyonso po baza pe bana na ye aza pe na besoin ma bondele donc bato bakoko sambela na bango na ba paroisse na bango le 21 mars siko nga na zui susu na sali so émission mususu na bi ah mais omoni bino bata 3 tant to lobi ka likambala moko ali kuna changement salami donc elingo lobake bino siko bata 3 soki papa ayokeli bino mao donc c'est que bozaki na etumbu moko boye parce que mutu bayokelaka mawa eza mutu asalaki likambo moko boye alors siko bato ya rategele bamoni ah tosali bêtise ah ya jomaka lokwa azimaka oza ya balongoli video wana moni balongoli video wana siko na songa bonaka le clic ah ben formation ya video etikali mais video emi longola lemi ti lelo nazaka na sala capture ya écran nazana nini wana bango ba yebi ke ba chaka video wana ozomona audio l'air bazo ko copier moto c'est sûr ba copier qui est sans ya yeba donc linko loba ke oyo to sala wa ezo ko affecter même ti ezo kenan kamba so ba mulika ale wa ezelo kwa liboso ya mimus o mususu ezalaki makambo ya lukutakano makambo ya papa bengisi batu nyonso baya na nkamba ezala ba o bakenda na mangomba mususu baya le 8 juillet po papa lingi asola na bango communiquer la kinde ngona même na bato bakenda mangomba mususu donc bato ba considérer ba moni ko siko nga na sala émission na bi bon tant bolobi bato bakenda ba nkole o bakenda mangomba mususu même na ba o bakenda mangomba mususu donc tolobi bakoko asimo kimbango baza bankole pe baza na mokoto donc siko yo katembo ozoli ngolo bake papa abengisi même na bato azani so na mokoto so kaza nkole alingi na ye akoke na ye l'air komeli bango kuna ya jomaka simbi alobi makamba bien ya jomaka mamba lobi eza bien te photo changer ba sali video mususu katembo aye te bona na makamba ya jomaka te ya jomaka kuna na ka ndengwana bato avesi si bomeka kutu ko ya awa te bomeka kutu te po soki boyeka ya jomaka ya la ka ndengana ngako na bosa ko chamu accent sikoyo accent siko to cha yango tolobi tant tolobi bato bakenda mangoma mususu à l'exception ya bato ya 26 elone wana kama oyo katembo kalano zalaki wapi ka fonga na ya koloba ka susu ozomona donc lelo pe ndenge moko makambo ya paroisse ya Montreuil ndenge moko nakasi botana ba WhatsApp bozomona ezo tambola audio wana l'air bache yango bango ba bundani kuna makambo ngo ezula ka solution te boyoki mama wana l'air azolo bana mwana ke paroisse oyo toza batu ya polo donc toza libanda lingomba fo ba yamba biso mais l'air comme na maboko ya Joma kazu yango na bino likambo fo ko beta ngo nino tant to nyati yango siko bakeye bisaka te mwabi yo ko makambo ya Joma kalobi kuna eza somo te photo za solution ya makambo bazu solution ba nomination ebimi makambo nyonso ebimi lelo yo pasteur responsable ba cheba diacre ba diaconesse ba nin tout ça ba bongisi pena donc paroisse ya Montreuil ezali reconnu
officiellement na nkamba sikoyo makambo bien makambo esili ozoma biloko wana donc nyonso ezali mpona koloba nini oyo bokanisa te soto ye tozoso te nga avant naloba likambo nasala calcul nakendango ntina soki namoni ke eza nango makasi nango soki namoni ekoaboutir na eloko te nakosimba yango te donc bomona kaka na ndenge na kolobelela yango na to na kolobelela na nyonso na kolobelela ezokonte ezosala ezaka deja na investigation lelo bozomona makambo ya 5e président bomoni nazoloba mingi te parce que nalingi na bato bazala na confusion na mutu te donc nazotia kaka baelema oyo bato bamona ke nga nasalela nga commentaire te bango moko balobelelaki yango comme ça l'air tokoloba tokotia accent tokosala ba-analyse bato bako-comprendre ke tozosala ba-commentaire te lokola manipulation mais ezali makambo oyo bango balobaki oza comprendre oyo bango moko balobaki donc namona nanu te église ya ndenge nini wana oyo eza kolobela makambo ya nzambe mais eza kotia accent na bokabwana bino bato ya 3 égale à 1 oyo bosambelaka na 3 égale à 1 olati mpe liputa to olati chemise to ya vert blanc boyeboye tout ça batie papa Simoki Mbangu awa oke kosambela ale balobi na yo ke soki osali mariage koinvite meme ndeko na yo te koinvite etie tata na yo akozala te soki azalaka sambela pa mosusu soki na 26 wana akozala wana te yo mpe ofandi apres lobi na yo bozolela ke Kongo eza na pasi toza bandeko na biso na pasi boyeboye tout ça nalobi na bino nasala video moko boye document eza ba 30 minutes nalakisaki ke na to mata likolo tokita na se même ata ndenge tozolobela wana ke Kabila alongwe oyo nyonso akokota wana akosala na ye eloko te soki Kabila ntango akotaki wana esalaki -5 oyo akoya wana le mosu ekozala susu -7 ekokende kaka na kokende ti bakokwa Simoki Mbangu bakozonga kozala eloko moko nde makambo etamboli aussi longtemps ekozala kaka boye tokobanda kokontinue kodinda kaka se kodinda ozomona donc yo moto okenda kosambela na 3 fo oyeba ke oza na responsabilité wana ya kosala ke mboka na biso ezomona pasi yo okanisi tata nini wana ke akosepela papa Fuma Longo bapapa bango misato bateyi bakimbangise bolingo papa Fuma Mbanza ateyi nzambe atindaka bokabwani te nzambe atindaka bomoko mais bato batikali awa batotinda bino séparation yo mpe tosala boni lingombe yo kasi lingombe za nkamba te lingombe za nkamba te nkamba eza lokola yango ezali parce que papa Simoki Mbangu abotama ekula Lubumba papa Simoki Mbangu afanda ntango molai na Lubumbashi mpe papa Simoki Mbangu afanda mpe ntango molai na Lubumbashi Alexis Place peut-être nakoloba 30 ans ya vie na ye afanda na Lubumbashi mabele wana peza nani tout ça place afana yola papa Simoki Mbangu atambola ba place ebele nkambe eza ndenge yango ezali po avant papa Simoki Mbangu azala nkambe ezalaki nkambe eza ndenge ezali po na papa Simoki Mbangu ozomona mokili oyo eza monene donc lelo église tozokende kosalaka campagne ya koteya makambo ya mabe ezaloba ngai naza koteya trois po kuna nde lingombe ya bamire omoi sikoyo lelo tokangi munoko tozoyokisa papa Simoki Mbangu soni bato nyonso bande kosala bamanipulation wana lelo basuki wapi 5e président abilaka mingi bakoloba alongwe nanu te alongwe te atiki même abakisi susu 3 ans ata 2 ans eza déjà échec parce que maloba ezalaki ke ye mutu akokangisa mboka ye mutu akobongisa siko boyebisa ngai kobongisa oyo nini abongisi wana abongisi nini ozomona abongisi nini ntango mosusu mpe alingaka abongisa me mabe ya yo na ngai esali ke mwana bato aéchoué peut-être nana yebi tozo kotia accent na makambo ya séparation lelo mpe boyoki kosambela papa pesa biso ozolinga papa pesa akopesa nini soki yo ozotia accent na séparation akopesa nini tozoyeba te bato mosusu bazoprofite na lingomba mpona efuta bango basalaire na bango bamaintenir baposition na bango na ya mabe bango bazodondwa biso tozomona pasi epuis tozobeta maboko epuis eloko mosusu lelo oyo meme na memi soki ozolanda ngai ozali bobenga bandeko na bino
Tango yo pesa vote na yo, ko pesa mona ba sentiment te. Ko pesa mona ba sentiment te. Faut tala na ba ligne. O lire, o tanga na kati ya ba ligne. Lire entre les lignes. Faut tala. Ko pesa mona ba sentiment te. Loko la kaka ko Jomak, loko la kaka Jomak na voter Jomak poto yebani. Non. Faut tala malamu. Biso ba kimbangi so la kaka. Soki mutu moko boye akipanga ekuta makambo église te. Lobi biso mona biminga boka kale. Ba élection bani akolata elamba ya vert blanc atie photo papa wa neti bata 3 ndengwana. Akeka lobi mokili mobimba o eza na maboko ya papa Simoki Mbangu kia. Bango so bazongisi kiangani. Yeah! Ya onka tona ngo besoin yango na. Ya wana esili. Ah yeah la papa Simoki Mbangu. Ah c'est fini. Ah to voter. Ah, allez la mundimi. Ah, yeah. Et si, tout un souci, il y a peuple à zone n'a pas cité. On irait tout ça mailler l'été. Tout ça va te que bateau là sur ton tchè bango pression va encore changer les cambo. T'as les ngaga mutu moko. Les collègues comme moi vidéo moko ya YouTube et ça li que va régler situation ya bateau ya paroisse moko boy. Bon on a monté que en anglais. That's amazing. That's like really amazing. Mutu moko musika. Vidéo il y a quelques minutes. Toi, et t'es pression que va changer, tu vas t'allaper cas, il y a battu à paroisse Moroboy. Les loyaux, bah, sali ba nomination, bah, t'es ma camunioso, des ordres dans sauté. On s'en mona. Donc, yo, za kuno zo le la pasi, koto yo, mais eloko eko sala ke oza la malamu, ozo bon sangote. Papa de lunga na lobaki na banana ye, que nyonso oyo bozana ngo besoin. Soki kaka bosangani bozana bo moko nyonso bokosenga na koko na bino akopesa bino yango. Siko ba bo moko te siko eloko nini bakozo. Eza te. Siko yo ozana besoin kimi ekota na mboka na yo. Yango tolobaki to mata likolo to kita na se. Botala Nzambe ndenge asala makambo na ye. Bato ya 3 mutu bazobundisa Papa Paul Kisolokele. Papa Paul Kisolokele aza na Angola. Na mission papa na ye atindi na Angola. Bila bozo bundisa ye, mais yazo konne ko sala musala kitoko. Sikoyo asali bila bozo bundisa ye. Po papa Simoki Mbangu alakisaki nkamba eza na échec. Abi mwano yo lokola mwano yo azopesa bino mutu makasi 4e président na bino. Mutu akogogola ye ekozala João Lourenço na Angola. Ba américain na ba français ba sangani batale ba kwa kopesa ngompe Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi kaka faut ezala kaka João Lourenço? Et soko otali João Lourenço tango azo leka wana ba bengisaki bato ya Mangomba ba poni Papa Paul Kisolokele asala libondeli na cha yango na nalani. Libondeli wana pona kimia ya élection. Ozomona pona ba élection leka na kimia mbala liboso. Et à Kekuna a sali prière. Tango asilisi pe a bengisi pe ye pour la photo bomona kango. Kuna bino mozo sala mobulu. Bozo ko attaquer ye. Bobo mami sima ya gouvernement. Ba tche bino ba soda, ba tche bino ba kamunyoso pour et protéger bino. Matang papa pour la kenda matanga ya na ete mama Nelly. Pona nini? Bazo kanela ye pona nini ba ko sale mabe pona nini ba fuiti moko boye bande wona ba papa ko yate po tala boye tout ça ba fuite bimi na pasi na motema na souci akenate pona nini nkamba azana ba protection ya batu ba ko sala bango nyonso ba ko sala papa simo mba nyonso na zo mona ngo libondeli oyo ba papa ba salaki kuna na centenaire et là libondeli ba ko sala te. Apparemment, on dirait qu'on a les magambo ok. Donc, on va la décision. Si koyo, au monique, moi, na Kabila, nenga comme le roi mon amke. Nani a bengia qui ne communiquer. On kamba mutaya na force. Abi mon amke. On kamba mutaya na force. Pas seulement dans le lobby, aïsi va Paul Fanda na yo. Na ko chaba ngona sa sapatu na yo. Kabila mi mwana mke. Toyo ba sango kuto ko balinga bakanga ye. Ola mususu pe bakanga gie. Ozo nga sute ba bio petio. Ozo nga sute. Muto atoki mbala moko.
Mutema. Merci qu'on a mon alongoli montre. Yo so mona président de la République au audience na mboka mususu. Sikoyo. Bato bozami satu. Azalaki na montre na ye alongoli montre. Bacheli vert ya jus orange. Na mo ba biscuit. Yé kaka mutakonde na. Donc on a raison na peut-être on irait le mot salama kiwana. Parce que les sco ba ba fane ba bon. Aso ba bon da. Bikameli awa ba américain Donald Trump a bien lingi zo bate. Yo kozonga sute. Ozonga sute na kisasa. Ne ozawa kokanga mano yango ozonga sute. Tozo cha mutu mususu kuna. Malamo wa Kabila koi. Mutema. Pardon, nala muta maladi pardon, nala muta maladi mutema. Se wa tuni ba vite, ba mele lo wa mukomela. Jus d'orange pardon, jus d'orange na mo lo wa kolia. Mutema. Busala nga bote pardon, mutema. Est-ce que mutu mo za numéro ya papa Paul awate? Papa Paul, na yebi papa Paul pardon. Mutema. Bwela nga jus d'orange. Siko bon pas zala calme. Za moyen musu doko résoudre moi zala calme. Siko allez. Montre ça moi nani. Et puis montre tout le monde on dirait montre les autres filmés. Et là la audio la longo la montre là. Allez ba longo ici montre wa chewana. Siko na mandefu na pembe azota siko. Mutema pardon. Donald Trump a bien limbu zobate. Donc yo ozonga suste okanga miao. Pardon. Mutema. Ayo siko nene ba bon. Ou bien ozo promettre biso ke oko se représenter suste. On peut s'en parole là yo. Comme ça tant ozo kende kaka ozongi. Tonto yo kake, obimisi do fait. Tolingi buzo basute. Parce que Donald Trump azana makamala tanate, asa alemi makamba combattant, alemi bato bazo no partout, bato bazo bengaye, tout ça alingi buzo banate. Et puis en attente, azo gérer makamba musulman la ba bombe bazo chaka kuna, ezo sale plus mutu passe. Quand on peut ba républicain ba critiquer, ezo sale mutu passe. Donc makamuna yo apesi ngango. Abiso mwana na meko sala teti. Donc et puis personne a yera kuna kangaye na limbu zobate. Peut-être na ngo yoka te kangaye. Ah OK. Ayango moni ngasiko option na peso ga yango na ngana ko expliquer to sola na ye lokola pe pétrole ya biso ya Angola 15% ya pétrole ya Angola et qui na Amérique donc ba utiliser pétrole ya Amérique ouais que ya Amérique donc utiliser 15% et pétrole na bango e utakao. Donc tout ça moi ba négociation donc moi nene za wala donc na ko sola na ye mais yo faut pesa nga parole là yo tango zonga faut bimisa dauphin pour la ligne problème te Donald Trump au sakanate yo mo yo républicain a ligne buzo bate pardon merci ya Lorenzo merci en tout cas mutema te mela koka mela moi ji wana mela parce que ndengwana yo so mona bato bafandi misatu me ba servir ga mutu moko donc elo mo ezalaki wana mutema siko moi sina nguna akolobani ni Olive Lemba akolobani allez mbala mo ba servir ye nkamba ekoki ko protéger yete na moma wana tanga zongi ba so ba bina ngana ina tika abenga tembo siko ka tembo makamuna mona ngola la lingo na ina tika ba bite yo za katembo za bi ate otika bloko wana botira makamona ngala za katembo botira makamona ko ka sutela ko ka tembo tema balinga makanga yo katembo nga balinga makanga kuna na ngola eske yo zalaki na binga misaka dauphin pardon la linga na sute na lemi makambo na linga na sute ale mbala moko abimisi dauphin ale abimi na makambo ango avant ni siko azotalela siko ba tricher te siko batikali kaka na bale moko nkamba pe mutema pe wow sikoyo biso awa pe bato ale 23 toko banda boni bo imaginer nanu ke lelo yo Tshisekedi par exemple ou bien Jean-Pierre Bemba mwana wana peut-être to ebite to na contrôle na ye so peut to na contrôle na ete soki lelo bato la bazui pouvoir baleki alors omona moko na bango so bayoka na bien na bato ya 26 bakoya kolongola ba peme oyo bachaka wana bata aner bakolongola bango siko biso to kosuka wapi bata pe perdre est-ce que moyen monsieur zate ya ko frauder babibo espoir moto za na mo ezali machine à voter wana siko machine à voter wana sikoyo kuna ndekaka parce que siko
même ceux qui tolobi machine à voter ba longola po ba tongo ba décider que ba lobi machine à voter zalate espoir mo eza peut-être to somba so sota moi 2 ans parce que ceux qui to bungi na bango na machine à voter élection ko sala maté parce que ceux qui élection salamité to ko zo ata moi 2 ans mo bosu wana ki to bongsa su ba makambo alors na l'air wana mutu ko sala moi likambo na ye bino bato bakimbangi sera ko profiter pour le gata réseau pour boyoka na bino comme ça ils ont déjà au keboyokani on bloc wana ngape siko kotoyo na ko lukata mo moyen mo parce que na ko kasute mutema na makambo ay makambo na moni kuna parce que bino bakatembo bozaki na makambo na tengala ko kateba bloc wana omoni sikoyo match etikalika moko ya ngwana ke ataba frauder ata na machine pour pouvoir et se maintenir Kabila longwe na ye mais système écotique kaka yango moko na l'air ba campagne Shadari wana soki reke wana bamso bazo benga reke bamso bazo benga ndakala bamso bazo benga chanchar bamso bazo benga tilapia bamso bazo benga monganza so abi bon sikoyo sikoyo soki monganza sikoyo akoya ko sala campagne bakoloba bon biso toyebi ke na mokili oyo tanto tolobela Simon Kimbangu ezali Simon Kimbangu kia bato bazongosi kiangani et puis pe makambo sezali tokoluka kosisa ngo nga mise oyo ezotonga mawa tokoya kopesa badom bakopesa badom ye azaki mbangiste allez nyonso ezaka nini po ba maintenir pouvoir parce que soki sikoyo bango bazwi pouvoir système ekotikala ndenge moko vous comprenez carte ya suka ya ngwana côté ya kero ba voter ba élection salama normal ba sala ba voter bale ya suka ou bien ba somi sous soit à moi 2 ans ba zo ata ba yiba bien ou bien ba tricher ba tout ba si ba moni clair ba moni côté tricherie ce que to ça neni ah bon si ko to distrait bango ba sala ba 3 plan monsieur ezali ba candidat na mo na 26 wana candidat wana 26 wana siko bazu ba pesi bango ba mbongo allez bino bo distraire o sala moins distraction moko boyo wana parce que soki siko kuna bazu ba voix boy kuna bazu ba voix boy donc bo opposition ko sala pena na ba voix mingi te ba oyo ya bino to sangisa ngona ya biso to ko gagner kaka donc Kamba tant tozolobela nkamba tozolobela ba siko au moins place sur rapport na c'est faire comprendre bien tango tozolobela nkamba tozoko lobela batu oyo bazali ko sala ba campagne ya mabe ba papa katembo batu yoso bino boyebi wana ya bino batu bozalaka kuna o bazo sala ba campagne ya mabe ya ko humilier kombo ya Simon Kimbangu na ba témoignage ya lokuta na ba manipulation mutu mo ba ko kende kuna aloti noto na yebi amoni likamoko bobe vision bien nini soka ye abi bon na mona ki papa Simon Kimbangu muta sa témoignage na ye papa Simon Kimbangu abimela kinga azolo bananga boye tout ça sikoyo bato bazo yoka mutu wana sikoyo bani ko forcer ye ke tango azo sa témoignage wana faut abakisa rappel que c'est Simon Kimbangu qui a ngani mutu abatulera amoni kaka tata ya liputa papa Simon Kimbangu et tout ça sikoyo bato bazo yoka ye sikoyo bazo compléter ye ke Simon Kimbangu qui a ngani ezane yeyo ngana na moni vision na moni mutalati VCT sikoyo kota bosa na oya liputa yeyo moni manipulation yeyo tango papa bangu misato bazalaki papa diange na kuntima papa Simon Kimbangu bien sûr mais séparation ezalaki tozalaki jamais na notion wana ke ozo papa Simon Kimbangu osangisa ila papa diange te batu mibale papa diangenda aza papa diangenda papa Simon Kimbangu ala papa Simon Kimbangu makambo oyo papa Simon Kimbangu asala fo beta yango lisolo ke papa Simon Kimbangu ya 1921 asalaki awa te asukisi awa papa diangenda pe asali awa asukisi bawa so ke papa Simon Kiangani fo abandela pe awa asukisa pe awa po ni ko sangisa siko batatua manipulation sangisa esani sangisa esani soko mutabalika likamatanga ka Simon Kimbangu fo bakisa bakami bale Kimbangu Kiangani mais ezaka ndeko te manipulation yango na sikoyo bazoko kase
tozozela bango bayela biso prophétie ya 5e président ou bien bayela biso ke Kabila po abebisaki akoki kokanga bato ya 26 te. Kabila akomaki mutu makasi. Kabila nzamba apesaki ye chance. Kabila asalaki boy na boy na boy. Comme ça siko na merem ko wana lotala soki lelo ye soki Shadari wana natali bato baza ba candidat natali ba lettre o eza na kombo ya Jean-Pierre Bemba na kalikele makambo nyonso bango bakosala ngo analyse. Ozomona Tshisekedi bona luki bakakuna na moi pe kate Tshisekedi ka eza kuna te ba o sangisango kote na leja moye za te Tshisekedi azali muluba alabe mkongo te natali Jean-Pierre Bemba azali muto kuna ya kuza ba kote kuna donc na luki opportunité wana nyonso bakosangisa ye donc déjà ezate bon natali be Shadari nyonso wana siko totali ba option wana o compte même na ba lettre ya kombo na ye otala ba o mona tala ba kombo moni eza 21 so sangisi ba kombo ba analyse ba kombo na ye kombo ya Shadari so kontango 1 2 3 bato wana rien na veste na ye ne bato la basala ngo ba analyse wana azana nzala na ye azoluka a manipuler bato azuka moi quelque chose a kolia awoya wana bo abeti moi veste bato on peut ba veste minena veste munene lokwa amoni mambo wana lobaki oh papa yangenda akosa papa yangenda kalishona bobutu ba akosa akobeta veste moko munene cravate allez avant de on tout ça bon oyebi Shadari wana na compte ba lettre dans la combo na eza 21 lettres. Parce que papa Soumemba a voté en 1921. Si vous avez moins, vous avez par exemple Shadari, vous allez comprendre, comptez Shadari dans la lettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous avez 6 wana ya Shadari, vous allez avoir moins Simo Kimbangu Kiangani. Et vous tirez à combien? Vous tirez à 17. Bon, si vous avez 17 wana, vous avez Kabila Kabange. Et ça les combien? 18. Kozwa siko 18 wana sangisa ngo siko angaye bato babona bato bazoba siko bato bafolo siko somtama yela ota tato azo belo wote ngoni azo ngaba makamoko boye azo sangisa oko sala ngo nyoso wana même ngai soki komi ke ngam na opposer candidature wana bako sala ngabe prophétie ba créer ngabe la prophétie John Mac ok siko John Mac fa na wa la Californie siko zwa Californie wana on ba lettre na Californie kontango 1 2 3 4 5 siko moni John Mac siko yem ta sala kimbangu 21 siko zwa siko kimbangu 21 na siko longola siko yo nini wana siko sangisango siko fona siko tato siko ngari mna kompo to bendeni donc to la ka ndengwana donc to so ko la lesike moi na mukeba zo pesa bombo atiki ne bekolela makambo yo batikeli biso na ba niveau ya ba bombo te eza niveau ya makambo ya niveau mususu siko biso to komi tellement to na kibolole likambo eza nango ya normal boye papa Simo Kimbangu Kiangani alongwe oyo azali te soki ke botiki ye na place na ye likambo kena na moto amona kene papa Simo Kimbangu ka ya 1921 fo bola tsaite ye siko ozolo menga papa témoignage na ngai yeyo nde yeyo wana yeyo siko lelo sugi wapi ezalaki ndenge moko pe na makambo ya Chala Mwana ake kuna 4 Kabila Kabange 4 chiffre 4 ala siko tata wana na commentaire na suka kuna bon aye ko zongi sango pa ya ye moko Simo Kimbangu wana ya 1921 yeyo ale ye muta pesa ka pouvoir ye muta zongi saka bona ozoma la confusion wana biso l'air tozalaki na ba papa misatu bazalaki bango na oyo bango basali ya tangu na bango foko tia yango na groupe nango ozupe ya papa Simo Kimbangu ya 1921 otia yango na groupe nango oya ba papa 26 soki pesa tangu ya papa Simo Kimbangu Kiangani chef spirituel représentant légal tia yango pe na tangu nango kozwa page ya ba papa misatu te ofinika yango parce que papa Simo Kimbangu Kiangani ofiniki wana non ya mabe yango na to na problème na mboka na biso ya mabe
Bino bata 3 bino. Siko yo fani liboso yo mukolo. Au moins appelle au Kena Rosala. Place au Kena Rosala, vous moi responsable, moi cadre, moi boy. Mukolo, hein. Alors tu peux veste et puis au bas respecter. Place au Salaga. Mais ouais, l'église, vous commis bololé. Bazo mama comment vous ça la sens. Parce que mon Chadari, voilà. Si vous avez la lettre à Chadari, là combien? Et là, Chadari. Si vous comment Chadari na Kiyaka. Si vous comment Chadari na Kiyaka. Comme Mislayo, la lettre 17. Si vous avez aussi Chadari na Kiyaka, ok, si koyo, ok, vous avez dictionnaire ya ba hébreu. Si vous avez dictionnaire ya ba hébreu, wana, au commis si koyo, Emmanuel, si vous sali moué, Chadari wana misani. Oh, et misi 3, ah, ok. Au moins, c'est que 3 wana, 3 na siko ya wana ne banzame misat. 3 wana. 3 wana ne banzame misat. Nenge siko bato basalaki ya oyo azo yebisa bango makambo ya video na chake sima wana. Ba o batali ba video na te bokota na profil nanga. Botala. Soko zo landa. Fo yeba ke makambo biso lobaka wezaka inspiration. Kota na page ya Jomak, scanner yango. Talaka ba makambo kuna eko inspire yo. Yo pe zwa yango, panza yango na ba Facebook partout. Po ndenge kaka toko détruire moyini ndenge wana. Toko fanda te to fandi to zolo belo kote te. Monde ya lelo. Au moins en 2006. Tango ba trishaki wana. 2006, 2011. Parce que bango bazo kanisa ke bako sala ngo pe na 2018. Facebook ezalaki ndenge eza boyete na 2006. Tango sube ezalaki te. YouTube ezalaki ndenge eza boyete. Internet ezalaki ndenge eza boyete. WhatsApp na 2006 ezalaki te. Biloko wana nyonso ekomi, bato bazo s'informer na vitesse. Bato bazo ya na lokuta, bazo na danger. Donc bazo na danger moko ya kosakana te. Donc bazo na place te. Force ya ngwana fo yeba. Kake loko zala ngwana maboko wana, eh. Soki yo na monde na yo, obengi kuna. Bandeko na yo oyo kako tinde na kama quelque chose wana iso, ah, tala makambo bona bona. Moni sa bango o bango bazo mona te. Soko keko na l'église, eh. Mutu ayeli yo triko apesi, zwa na yo. Mais soki vote na yo, ko pesa yango mutu kingandi te. Sala na yo boy. Campagne wana yango ne ko salama. Bako sutuka. Place. En plus, papa Simo Kimba, bato baleli mingi, hein. To fêter déjà la centenaire nyo somi sato. Et tu as le centenaire à papa Simo Kimba. Et ya lingomba. Ozomona. Likamu sa na suka nango. Likamu nyonso za na suka nango. Bango azo kanisa mukili ya 2006. Na mukili ya 2011. Eza ndenge moko te. Eza ndenge moko te. Bato baza ko s'informer na vitesse moko incroyable. Makambo yozo mona kamwa cellulaire yozo na ngwana. Yozo mona kaka ke oniro mona kaka boga. Eza arme moko ya kosakana te. Omona mona wana lobo. Ya na lobi na bino na tangi mema kwa misatu. Oyo ke to beti yango ezui ba résultat et affecter réaction ya etamboli ya 3 égale à 1. Et bana liboso na makambo na lobaki na bande la vidéo yo. Makambo ya centenaire. Toko sambela te, ba pekisi ko sambela centenaire. Tango biso to simbi yango, nkambe funguli garde. Po yajo katemba lobi, yajo maka lobi makambo yango. Siko biso to sandeni. Siko ale, papa apesi nzela. Bato ba sambela bango. So to bali bo bazong siboy. Elani makambo ya papa bengisi bankole nyonso baya. Bache bato confusion na mutu. Tango biso to simbi yango katembo yepe ya jama lisu bato bayibisi babitala ya joma ka tuni siko ya e bongo siko tango mno obengisa pe bato ya bankole nyonso bino boyibiteke na nkamba kuna na mokoto kuna bato pe bankole baza siko baya pe obi baya te boyibisa ya joma ya ndengona te ela na ngonde ngona te ngana laki na yeba ndengolo bate ela na ngonde ngona te ale mba moko te bo changer bache sous caméra ne longi na ye a changer. Ya sukawa makambo ya paroisse ya Montreuil. Paroisse wana bayebi yango te. Paroisse wana bazali banda lingomba. Bazali banda lingomba. Mwana wana kuta discuter na mama na ye. Yo za tembele kwa batatemone Jehova wolikamni. Abo bila anglais. Mwana zo yebisa makambo solo. Nakasi batu ya paroisse wana soki bozo talanga. Bo remercier mwana wana ndenga chaki video wana yango nde luki solution oyo. Allez, siko bafani bafani mabite, faut tenir roya Jomak.
ya jo matala makamto na ngwana paroisse na biso makambo ezo sila te ningisa nanu po katemba yo la yo ningisa nanu ok na vandi on a coach na laboratoire na travailler ngo tu bois kindobo poa na mona katemba ki musika ya jova lisusu makambo yo tala ko betango na seyo mission libanda ok likamte photo résoudre ngo lelo oyo ba sali ba nomination ya bien paroisse wana komi reconnu donc oyo ba biloko ba telilere oyo ba nini tout ça ezali ba arme ya kosakana ngo te oso na ba ndeko na Afrique koyeba koloba na bango ba ba ndenga kotala makambo omoni mutu moko azokende bikendela balakisi kaka mwa bombombo na musika ye wana mutu na kovote ye wana lukuta yo mto otala na musika foko yeba ndenge ni bokotalisa bango batu wana pouvoir wana na mboka na biso wana fo système wana nyonso elongwa système wana nyonso fo elongwa kobanga ya nkamba ezaka ya ngwana bayebi ke oya koya bayebi position na ete bayebi de peut-être lero batu bana laboratoire bazo sala 5e prophétie ya 5e président bato bana na laboratoire bazo sala tobi mukili ya lobi ela lokwa mukili ya lelo te ba bino ba scorpion o bazaka na ba scorpion ebele na internet awa ba scorpion soko ba moni ba kotindela ngango rapide ba scorpion no bazo surveiller soko ba beti pa biso ko joya ngo mukili ya lelo ela lokwa mukili ya lobi te bato bazo yeba ba vérité na vitesse moko incroyable secret za sauté donc place ya bato ya lokuta ezokomaka muke ezokomaka muke tie ko bloquer pena ba suna place te kala ezalaki ba kokosa na bango ba osala bango politique na bango ekoke nango siko lelo nkamba zo banga a perdre pouvoir wana ya bato baza en place ne to ba PPRD to bona déjà ba campagne na bandaki biso to zalaka bati ya pouvoir katemba lo baki ndengwana ozomona bati ya 26 wana bazali bati ya agressivité ozomona lingala le ya mulaye oyo batu to lingala mulaye bazali bati ya violence bati ya agressivité to sangana kana bango te bazali bati ya agressivité owa lukuta bati ya 26 wana bazalaka bati ya violence bati ya agressivité donc azozo makambo bango basalaka azo lati sango koto or réalité ezo laksake 3 égale 1 kamba bangonde baza batu ya violence basala violence place baye ko menacer papa José na lemba ba mati ba musicien ba mati na mutuka ba papa José bazu même ba buka ba video ezali baya ko menacer papa Charles na mobulu wana nyonso bazui biloko basala tout ça papa zo bimano mo na porte na barrière wana video ezali papa le azo kabla bat na Brazzaville menace na Angola basala menace ba tche batu mo na avion ba musicien ba kende ba benyango Bagdad siko ba violence wana nyonso ya banani bazali batu ya agressivité to sangana kana bango te bazali batu ya violence yango na to sangana na bango te soko za na mariage na yo ko sangana na bango te mokili ya lelo eza lokola mokili ya lobi te l'air yango yo soki yo zali muti ya 3 égale 1 olingi ko yoka sonité en public parce que batu mosusu yo kansaka lokwa ba aventure papa dia ngenda centenaire na ye e ko mema makambo ebele mingi ba wana yo zobino na ba bis o meme la ke paroisse ya Dourdan etini pena le biso ezo kana zoka batu na Saint-Denis po bato bazo sila te bozo zwa sus donc o kita pena bona ba sac na bino bozo kita wa otala bino o wana pena ya humiliation ebele wana ba biale bozo bango bo pesa wa place no ba to zwa place munene ba pesa bo kita wa otala bino bo l'air ya ngoyo so monique makambo ya mamute zwa ba sapatu na yo kende ko sambela esika yo zo mona ke lingomba nde ya ngoyo papa diangenda papa fumwa mbanza papa kisolokele batea ki séparation te nzambe nini wana atea ka batu bokabwani nzambe atinda ka séparation te ezo sala sens lingomba nini wana ok eza ko chak sana ba ennemi même mutu boza na ye makila moko boya ye tata na yo boya ye ata na wana bokomona teke makambo ya Maria Claire te wana ezali ba preuve
Oyo laksake musala oyo 3 égale à 1 kambe za kosala za musala yango ezo boma mboka na biso. Ozomona? Yango musala ezo boma mboka na biso. Yango azo souffrir. Biso zo mona ngolo kwa soki nini? Yango zo souffrir. Lelo nkamba azo koma reprise en peu bazo koma exposer. Bazo ebate siko muto ya kokota siko soki lelo to perdre carte na bango etikali moko. Yana bete le solo l'air Kabila. Bon imaginer kaka nzambe nenga sala makambo na ye. 3 égale à 1 bête noire. Po papa Paul alobaki yango 3 égale à 1 ekokweya. Ba matali ko baki tanase ekokweya. Yango ezomona na. Siko babalina na mutu azo pesa bango basola babio yaka. Siko Kabila bazwili yao. Ala mwa ko bouger te. Bazwili yao. O mwana ne saka sport hein. Babenga yango nani anaconda choke. Bazwili yao. Kabila yo ko bouger suste. Ozomona. Papa Simo Gimbango azwili la kleboa. Miso ebimi siko miso ebimi. Miso linge kweya. Kleboa. Oka kleboa. Donc miso linge bima. Linge kweya. Siko oh. Kabila ben siko. Bino mo ba 4e président siko ngana zo mona clarté. Tama kamalo bina ngaba bia ko kipena wote. Zano calme ko kipena. Siko ba ben siko na ngola ngana zo banga ngana okela ngate. Kato mbali ngana okela ngate. Kene na yo zano zo 4e président ko banga te kena yo. Siko bon bien OK, na ndimi na ke. Tanga comme nguna bo Joao Lorenzo. Ah bon. Na zuba ordre ou di pa ya pa Donald Trump abi ozonga soute. Kaka bonne tolo bana yo boy. O kangami ozo kele ce pays. Mutema. Mutema wolo la monte pardon Mutema. Mutema na belaka. Ya Lorenzo na belaka na muta maladi pardon na bosa nga bota na muta maladi. Pardon na belaka. Bo ese bozana mo lo melade. Moi lo melade batali kuna bia biso total ya ma audience aboyela ka ba kulia kulia te yusko ba kulia. Te bochanga mo lo melade. Mutema. Ba ila maya pa mete orange po sikre ona suka le matanga pardon suka yesiko suka le kitagande suka le kitanga pardon siko ba matsango nene o siko fo orange po orange oka suka le bele e go matsango attention na ba ila ngona o siko okay siko abini Donald Trump alobi apesi ba ordre palanga que aucun sous tozo ngate donc CPI do la na siko avion spécial ezo ya CPI siko me tona ba option mususu option nga na ko so na ye ezali ke o ko se représenter le soute pour alingi buzo bate o ko se représenter le soute OK na ça ne bolingi pardon o pesa nga chance pardon Mutema ala meli ale suka sikre na ezongi na normal ale avec les zo montre na ko lata et puis montre pe munene bosu yo pe président sus c'est pas ça la newa. Allez, à la montre là, je montre là, OK. En tout cas, allez, la zone allez. La ligne va suma comme 4e président la ligne va souhaiter. Ba bengue ya ma téléphone, ta zo numéro na bloqué. Abila va na WhatsApp na longa na WhatsApp bo ya mo na ligne subilo kwa te. Mais ndekere lo bala bango na okende te na kokate pardon. Mutema. On va bloquer là. Après ces responsabilités la mende. Mende yolo kozana na mwa pemba makambo nga na mona ngola na kokangote ozomona sikoyo match est changé match est un niveau mususu prière wana ba papa basalaki na ngola ba réaction bandi sikoyo ozolala te hingeta tolongie ye kaka Iye kaka kuna mboga zo pola fulu. Bato bazo sisa ba classe, bazo se retrouver. Ya Jomak, nela mbongo, na ba no soma ba crédit ingénieur, bat nele mbongo, aso ba crédit pour ba noter kana kwa lupango. Ingénieur. Siko yo kuna l'église ki mbangiste, séparation ozo cha accent. OK na Afrique du Sud. Okomona bato bazo uta ba pays mususu, bazo kene ko boka ngunda na Afrique du Sud. Afrique du Sud eleki RDC na nini? La richesse. Tu crois que ça l'appelle quoi la bango? Na mona bandaku na Afrique du Sud. Pour nous en Afrique du Sud. Dans l'Amérique. Et dans le quartier mususu, le quartier belé, en Afrique du Sud.
oye na Amerika wa okokisa ngo ata mukete okokisa ngo ata mukete Afrique du Sud ozomona Afrique du Sud ba quartier beleza kuna donc ata pembeni kutu te na immigration na bango tala étranger soki oza étranger kuna obwaka nguna traitement ofele soki oza na mikanda na yo tout ça me bangunda wana ngana zo ba traitement kuna okembe na hôpital na bango pour soin makambo so propre traitement ofele même soki c'est une opération ozomona ba programme kaka ndenge eza en Amérique eza en Afrique eza toujours en Afrique nini o bango baza nango o biso za nango te or papa lobaki ba mata likolo bakita na se nyonso ekobandela epai na biso bakimbangiste mais to soki bolole to tie ye kaka azo séparer na bandeko na yebi nongona ki atalako ye kaka ale boyo tom katembo ebi comme délégation ba utaka poto ba memela katembo ba veste papa katembo to yeli mo cadeau papa katembo za content papa katembo za na besoin mboka ntinzani te batonga ba yebi katembo ne papa bon papa mo enveloppe yango papa katembo pas j'ai enveloppe Alexis Mpande ah mama boni kuna na France kuna mikolo ata ko di solo za na ngote awolo ga li solo mama Julienne boni mama boni boni bana kuna bien papa to zo nga mardi OK papa mikolo moi eloko te mikolo zoka moi nini moi sachet yango moi papa katembo azu OK maman en tout cas vraiment bon ça malamu muto a déranger te boye ba boye saka biso OK maman en tout cas vraiment so moi le comme papa katembo papa longi azali papa tozo comprendre on ira za muta 26 papa longi likamka muketo lobi na yawa ya yokite ya sali boy papa longi ni noir pesa nga kombo na siko mama ngo ayibi ko pesa pena kombo bien te apesi kombo moko boye ndoka neza kombo papa longi te papa katembo ake kuna signé suspension tata bat kombo na yango ba sali suspension na kombo mususu batindi suspension ou bien le ba pesa ke kombo ko ma bosanaki siko ya imagine kombo ngo pesa ba pesa papa matufweni ndo luvoalo yesiko ayoka bien te akomi papa matondo soki kingani suspension ye na brutalité ka boy po mama wana lokola mema mo enveloppe bato wana bana besoin bakozala tina te kimi ekota bana tina te baza se retrouver baza se retrouver siko yo esiko ofandi donc ole obundela likambo eza l'intérêt ya bato nyonso te ozobeta maboko kuna bazoloba ke bo invité bato wana te osali libala na yo ko invité bato wana te bayiya kutu awa te to mona kutu bango te yo pe obeti maboko bon en tout cas Joma excusez moi au moins les mariage moi nazo bala bon au moins to pesa comme invitation déjà mais en tout cas bo excusez kaka bo ya te pardon to ling ma problème te po tala kaka invitation na robo na ngo so po cadeau eza nango okoti na ka ata avant ba vendredi so ba ata cadeau eza nango te problème na ngo te otiki no ka parce que to ling de tala ka moni kaka biso kaka moni personnalité zate Olo mona ke ndenge makamba boy papa kingandi bon au moins invitation to pesa ki bon asali ba invitation mais asali ba carte musu ezo bisa ke bon na mariage ya moi neza samedi boy yate yo mutu boy so yo ke bo suki la kuna boy ya wate parce que to lingi ba problème te siko bato bazo kolisa wana ezo kola bato ba yoka naka baza le sika moko po ba kolisa affection za souci makambo nyonso o ekangisaka ba famille bazo longola ngo bazo boma ngo après mukolo ya papa ya lungala le lokola boye to kepe l'église batangi to kotanga na Matthieu to kotanga na Fosini abana verse na ya pembe papa nkambe lobi ko sa kutu balobi ke na nkamba kuna ba découvrir passage ya sika verset ya sika na Bible bato ba yeba kate mais ali vision ezwami verset ya sika na Bible to kotanga na Fosine 1800 a Fosine 1800 ezoloba makambu oyo ezosala malelo bila bazomona ke lokola séparation eza mabe séparation eza nango bien
parce que kuna na fosini balobiango yango na tozo sabino ba o nanu bo séparer na ba famille na bino te l'air yango yo bo séparer bon ne ko tala na papa lobi bato nyonso batanga fosini wana chaque tongo ba papa longi mi beko pesami foko tanga na fosini 1800 kuna lezo laksa bokabwani oyo balobela ki yango déjà si ba zupage ya ba papa misatu ba zipiki so lingo simaka papa bete kasi ye wana kaka au moins na Facebook na bango bakomi kisolokele liangenda kiangani Simon Kimbangu kamba ni liangenda oh babe quelle manipulation donc yango wana esika yo zali soki oza kotala makambo yo oza mutu ya 3 egala tolobaka bilobela te makambo to banda koloba depuis kala bokota kuna bomona keto to loba eza vrai papa Simon Kimbangu kiangani po azala ndenge ya aza na besoin batalaku te bino ba bosala ngo bosala batalaku osomona bona batalaku papa Simon Kimbangu kiangani bino lobi papa aza posé papa azali posé papa lobi aza papa oui papa aza posé bino ne boza exposé papa aza posé parce que papa spirituellement yebi ke makambo yo ekosila ekozonga ndenge zalaki et bino mutu boza na problème papa aza posé bien sûr papa aza posé po aza Kimbangu koko na ya kobimila ya koyebisa ye awa makambo ezo salama ezaki préparé et salama ekosalama ezali makambo ezalaki bilaka ekosalama mais mawana ba o bakokwela bouc émissaire ezali likambo moko préparé mais luki bactère o bakosala yango siko yo oza acteur papa aza posé bien sûr mais yebino yo oza posé na ndeni eloko nezo pesa confiance wana ya kozala posé place na lobaki bozande exposé papa aza posé soki yindi awa koko na ye akobenda ye akobenda ye bouf ye aza posé po alakisaka aza parce que mingi mpe bokosoupçonne ngai joba wana koloba bien sikoyo yo ozokumisa susu papa Simon Kiangani susu aza posé ye nde mutu azobebisa makambo yo ozoyeba te joba kolobaka ndenge wana te yo ozoyeba te ke papa Simon Kiangani ye nde mutu azosala makambo boye na boye botala maloba ya papa ya liboso bokokomprendre bokabola nga na bandeko na nga te soki bokaboli biso bokolukeshi papa aza mwana moke te na age ya normal boye aza deja mokolo donc ayebi oyo oyebi wana okutila lingomba moko boye na famille na yo kuna ya famille avocat ntango so etondi bandoki oye kokota na lingomba soki ozomona lokola neti bando okoma na compréhension ya likambo ya Kimbangu mais yebake ye aza mokolo epuis abokoli na likambo yango donc soki koyeba batata na ye akozala moto liboso mpe na koyeba bapere na ye akoyeba même koko na ye akoyeba makambo mpo ayebi makambo koleka yo ozo comprendre donc alobi yango bo séparer biso te po bokoluka échec na biso soki na bomba misima bandeko na nga bokoyeba bokomona nga te soki bopesi bandeko na nga respect bopesi nga respect bopesi nga mpe bango mpe respect po tozali na mokumba ba première parole na ye alobi na ye abongisa pesi bamisusu bayokaki bamisusu bayoki te katembo lelo wana azalaki azokona soki bamisili na mbandundu lelo wana ye peut-être ayebaki te katembo ayebaki te na bamambo wana bazalaki soki na kota bandundu kuna bazokuna bamisili azalaki te me ngai na yo toyokaki makambo wana eza na internet aloba makambo wana nyonso toyoka yango eza na internet bo séparer ngai na bandeko na ngai te soki bo séparer bokoluka échec mpo na biso toza na mokumba nazobanga boumbu ya 300 ans wana papa na ngena pa lobaki boumbu wana ya 300 ans yo na ba discours papa Charles abakisi ma musali ya nzambe maloba oya liboso wana ebimaka yango ya motuya maloba wana omo différence siko ozwi bato ya 26 ozwi bato ya 3 bato ya 3 baza na bapapa na bango bayokelaka bato ya 26 balobi bapapa nyonso tozopesa bango lukumu na bango papa Zako na 26
ba respectaka ye te balobaka mabe mpo na ye. Mais le même papa zako so wa ye na côté na ba côté na papa zako na 3 ba respectaka ye te na 3 balobaka mabe na ye balobaka makambo boy. Mais le même papa zako soki aye na ngambu ya 26 bako kumisa ye bako pesa ye bonero esengeli na ye na même kutu mutayoka ne makambo etali ye te ako pesa ye place o ya ye po batu wana baza na capacité ya ko dissocier koyeba ya molimo bapesi yango na molimo ya nzoto pe bapesi yango na molimo po baza kokola ebele ya 3 niveau ya kokola eza na C baza nanu na primaire ebele baza na primaire na molimo baza na kokola te bayebi ko dissocier te na molimo na nzoto mais mingi o baza na maturité na 26 bayebi koyeba ke aspect oyo total elango na bonzoto oyo pe total elango na molimo ya molimo e ya molimo. Soki papa lobi na ngali kamu na mona yango eza mabe na bonzoto na kobisa ke papa awa en tout cas soyala ndeko na yo na koboya na ngai ozomona na koboya na ngai mwana wana normal te na koboya na ngai papa kolobaka mwana oza maele wana raison voilà ya molimo pe bayebi papa ala boye tout ça voilà eloko place problème eza yango wana siko tozwi baforme nyonso wana ya bato baza mélanger sikoyo ale batondana kuna ozomona moto azosala commentaire na internet azotya bacommentaire yo soyeba te ke ye kaka wana ya 1921 ye kaka ya 1951 ye kaka na bona boye aza na rien oyo ezokolakisa ke makambo azoloba eza ya solo azokende kosala campagne wana tala ye moto apesaki bokonzi sikoyo boyebisa biso nanu avant boyebi te bato mpe bazali oyo bazosala baza deja kolamba prophétie ya 5e président bazolamba yango baza komanufacture yango ekobima na banzembo mpe ekobima yango tolobi boye mokili oyo ya lelo eza lokola mokili ya lobi te ya ba 2004 2006 2011 toza na 2018 ba Snapchat ba Instagram ba Facebook ba YouTube ba WhatsApp bato baza ko s'informer na vitesse moko incroyable kaka bazoba o kaka bazoba nde bakotikala na buzoba parce que kizoba musu ekoma roa kizoba ya bundoki nenga na kaki mutu aza tellement kindokeleki makasi ki aza suma ele te so balakisi etala kuna ezozika yesu akomotala musapi ya moto yobe musapi no munene minga ezozika kuna etala ezozika te tala siko musapi ozomona yezo lakse kuna yazo talo ne musapi oye monsieur 5 moins neli sola 5 moins 5 5 moins 5 papa etala osali mo azo comprendre kaka te mais soko bon tala eza lokola ozui 5 mikate omoni mikate pour na expliquer ba forme nyoso zo comprendre bon nazui 5 mikate na chela liboko moni 5 mikate na chela liboko na 4 na 5 mikate sikoyo nena zo expliquer 5 moins 5 wana donc eza wana nazui 5 mikate na chela liboko a papa siko 5 mikate na siko na chela liboko siko soki na longoli les 5 mikate wana nyonso na longoli yango nini kotika na liboko yoka na fier nyonso kasi mafuta te na fier nyonso kasi mafuta te ozomona azabe fier donc ozomona kasi mafuta ngai siko yo le mizo tobi so comprendre c'est bon yo siko yo ya jomak siko yo zomona teke mafuta mtetika liyo wana na oui on a raison ngabe komona mafuta siko pena vandi ne mingi ne baba so fa na bazoba mingi yepo komona kwa zoba bien ko na raison on dirait 5 ko za pe voilà donc asa na raison pour na longoli boye mafuta mtetika li allez suka bakoma mona nga mafuta bato ebele ya 3 egala bazomona mafuta soki yo yebisi bo yako baluka koto ya komona mafuta tango bato bazo manufacturer prophétie ya 5e président bakoya pe na nani moko boye science moko boye bakosalela yango soki wa babimisi bango bango moni tala botala ka bonika mona kabila na siko bon bakombatamba bobo kana likambo bakombatamba bengake nani o babengake kanambe bon siko ozwi kanambe wala siko zwa kanambe za bakomele lettre kanambe za na combien de lettres oh eza na 7 lettres ok siko ozwi kanambe 7 lettres alors sikoyo ozwi sikoyo ma lettre o eza na shadari siko sala ngo soki eza 6 sala ngo siko plus 7 ya kanambe osala kombe o eza 17 bo sikoyo allez oye siko koto yo bon
chaîne nini na internet oyo bato batalaka mingi Kimbangu 21 bon sikoyo Kimbangu 21 sikoyo allez imaginez sikoyo mutu asala yango aza nani comme on sikoyo bato bayebila ye nini Jomak ok sikoyo zwa sikoyo Jomak wana omoni Jomak wana zwa sikoyo Jomak wana compte ba lettre na komba Jomak ça a combien ça la 5 parce que nous allons répondre nzala c'est ça qui a ça lembi ça la 5 lo baka place comprendre lo baka et ça 5 sikoyo sikoyo 5 hein sikoyo dans 17 kunat sikoyo 5 wana sikoyo au sangisi yango moto esali 22 bon le 22 mars nous le 22 mars parce que là on connaît na bakimbanze le 22 mars mkolo papa de ngena bota make ozomona siko ma prophétie na olo bana donc omona akomemona buzoba mako boye suka pe onimi o chebo ondima parce que là ozomona ngo yesu acha mtubo yepo ondima allez suka so bo umela ye mingi allez okompelo ko la ye donc yango wana faut kozala maele ya motu ya nzoto eza ya nzoto ya molimo eza ya molimo mokili ya lelo eza lokola mokili ya lobi te bato baza ko s'informer na makambu na vitesse moko incroyable soki yozaka na bana na ndako bana na bataka mingi Jomak ba yebi déjà que likambo to découvrir encore to kambo to découvrir encore ta so na komelinga Jomak pesa na video na balobaki boy asa yebi yo na ndako le roya oyo ka tembo so yebo nkambe lobi or ye aza informé yo solo bana d'avance que tu bala bien neza we écoute Chadari wana 5e président Bilaka or ye sa yo ka kinga na zolo babi azo talo babi mama mawe mama fana cha mama absolument bonne lipe na mama fumbwa to na mutu parce que makambo na mutu so ka uti cop aka legi na château ya zu fumbwa na musaka mbisa kauka so ka yebo ala tamingite donc ala aloka mama katembo ake azuma bafumbwa donc trop de kwanga na fumbwa na mutu donc ala tamaka musute mokili ya lelo na ya lobi eza ndenge moko te bato wana bakozwa kano na matoi na bango na ba réalité ya makambo ezosalama mokili ya lelo na ya lobi eza ndenge moko te yo mwana nzambe arme na yo eza babiloko oyo fo eza na kana yo faut utiliser yango mingi parce que yo zolo ba vérité makambo yo zosala faut exposer yango faut comme a mesure ya koyeba yana lobaka faut yeba moi informatique ta mo ndambo oyebite tuna faut solo ba cellulaire mo ezaka okoko yezotala ba vidéo oza internet mo ko sala lukengu te ke lo internet mo boza na sans limite ke oza na ba crédit ozaki okotala tangu mulai ba compagnie zali ko peso internet ke ko silate donc eza toujours pour que kuna nde ko ne ko ko makambo ebele ko ka message ba fuma longo o ka kuna balobi nini o banota la Jomak mingi voilà ba témoignage ya bato ezali ebele ka na bandana zola na makambo Jomak na comprendre makambo ebele biso to laxate ki bon manquer papa moko respect la place zo bona na lobi na zo ke lobela mondimi o ka na mondimi pena bimo ka se makambo ezali nga pona loba la sans amabe yo kasi makambo ezali nga eza ebele mais naza na moi botosi moko boy ozo sentir différence naza lokola te katembo aza wana aza na intérêt personnel ozo mona biso to yebi tozo lakisa bino koyeba ko séparer papa Simo Kimbangu ki angani soki yo ye oyebisi nga aza nzambe na koyebisa yo merci félicitations nzamba salisi yo yeba aza nzambe oyebisi nga ke aza kaka prophète félicitations aza prophète ata oke soki ndenge nini parce que na yebi ke ngai na yo toza bato ya lukuta mutu andimaka na ye nzambe te oyo mona bato baloba na mikro eza lukuta mutu andimaka nzambe te banda mokili banda kolo yesu aye babomi ye na bato papa Simo Kimbangu aye bakangi ye na bato papa misato baye bato kaka basali bango mabe bato bafingi bango bato basali bango mutu andimaka nzambe te mutu azomona lokola mutu muninga na ye mutu boye andimaka ye te oh ye kaka lukuta mutu andimaka nzambe te lukuta mutu alati pe verse bote parce que mutu de nature surtout mutu mwindo nire de nature to ramotema zuwa lukunya eza na bato ebele balinga pa martorel te po alata bien oh neni yaza jeune boye azo ya boye atambola pe bamona ya atamboli boye alati pe verse wana ekangi pe bien kitoko
siko bato ba fuka melaka ya alwa kuna di ah ngana mona pena martoral pena leki azolo ba makambo ah siko bato aloba kini oh aloba bike tata na ya nzambe est-ce que basala ka ndengwana elo mo ma inile ka yangwana siko est-ce que akosi tanga lobi ke tata na ya nzambe akosi omoni siko yopo oko olobake papa yange na nzambe mais siko papa martoral alobi tata na nzambe ozui likambata mokote eloko moyinile kaka po zuwa mutu alingaka na ye nzambe te yango moi toza se contredire mingi koto oyo tobengi ye nzambe parce que nzambe asalaka jamais choix ya mabe bozobenga ye nzambe mais nzambe asalaka choix ya mabe te ozo comprendre po nzambe likambo nyonso asalaka ayeba yango mais bino sikoyo bolobi aza nzambe mais koto bozojuge ye ki adika ki bana ne malamu te au moins lukuta yango na loba lukuta papa simo kimba ki ngani nzambe molimo santwe ingeta ye kaka lukuta tika kaka mnoko lukuta kaka mnoko lukuta lukuta eza lukuta kaka mnoko lukuta mutu andima ka nzambe te o azomona na misu boye rien mutu andima nzambe te ko esuwa boka ya ko esuwana so na lobi ke ko esazo kita likole fungwami bato bakomona ya kiti ba grande puissance ba koyoka na babito ko sala voiture moko boye o bato musu ba kotambola nango te ba grand couturier ba kometele ba vrai nzambala pena ba Versace na ba Yoshi na ba Paul Smith wana na ba grifo makasi ba ko sangana ba ko betela ye penza ba nzambala moko pena o ka ke ya danger donc ba griffe à danger mais si comme Jésus la carne bossa Jésus soya allez ba kanganzela nyonso yo ba voiture na mopanzi au sala par exemple 2 heures du temps trafic au fandi ne na voiture na fandi boye pozo zela Jésus aleka yo zana nzala ko bude ko banda so que sali une année 2 ans 3 ans ba to ndo bude Jésus ba lugwe mitif suka wano soupçonner omone baya ebandakala baya gambela ka ndika ka baya ka o wala liso ebanda château rouge ah ebe Jésus ngo pe parce que est-ce que Jésus o mona ngene ah lisole ko banda wano soupçonner Jésus ah ngaba mona be clair ah Jésus banda ya so ba koto ba kopezo simbate 2 heures moment je me crois samedi mon cher na fanda 2 heures Jésus a les cas Jésus n'a zonga parler mon cher kope kufangai ah Jésus mon cher et ben Jésus on peut mener ba momi on ira les faire ba momi trop kutu emsenga ke kutu azo kanga fi moko boy ta so ba seli ke Jésus na nzoto à cause de la moi si c'est normal on va nous soupçonner suka ba lukile mitif. Oh, Jésus on pas à fier trop. Alors quand tu malembe, quand tu étambola Jésus. Jésus quand la voiture fier maison la Jésus ah. En tout cas, Jésus. Ba ko bossa na kauta likola kitaka na se. Ba ko bossa ke ba mona kale likole funga maka ba ko soupçonner. Suka ba ko ba mema banga. Po mutu andimaka na ye nzambe te. Ba oyo zoka bazo ganga lukuta bo kanga minoko. Lukuta. Yé kaka, bah, ça va, discours réseau changé. Yé kaka, yé, 4K, 3K, oh bon, lukuta, et là lukuta. Moutouandi makanza mbete. Et là lukuta. Yango biso de lobby, toko kosa te toko lobaka ka vérité. Parce que vérité éthique à la ka vérité, mensonge éthique à la ka mensonge. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Et dans la générique, on a bolanda ngol ernyo. So yana tina, na sala générique on a po zonge la galère ernyo so bat. Papa lengena nenga lo bag. Romona. Ba français ba ovo mentez, il en restera toujours quelque chose. Lukuta to bombi ango ndenge nini. Ego vande go bima kaka po ezana solo moko boye. So la lukuta ego bima. Lelo makambo ya so ba sala ki ba fabrika ki, ba bosani ke to komi na mokili mosusu. Place ya ke nyonso zo salama eza siko na polele même ozana kati ya ndako na yo kokanisa te ke lokola bati yo ozana bango wana
Yo zo batele ndo batona batonga yo basupsona ka yo ebite. Nga mwasi na nga mama na bana nga na nimita ko bisa makambo na nga obe keba oyebi ete. Obe tsakeli bakule mokoti. E mama mabenga Joma ka ebisa ka. Ti boza wana bosali 10 ans azo soupçonner na comment soupçonner yo bate. Ta osusu makambo na bino ya vi na bino. OK ye azo kakanda. Yo ozomona lokola ke bozana emo bonga njoka nesa baya yo pena baya yo donga asa baya yo na ndemo osakarate siko soka zana makambo muto abaya awe sangate siko surtout makambo église siko yo ko ya otakenga na Facebook siko ya talibo Joma ka baye po munani karabe Joma bon en tout cas maman lo bana ko bana mudite mais ba msusu Kutano bango te kuna na mawalo banate. Talaboy. Kutunga na koyebisa yo. Nazo tindela yo video. Parce que na yebi ne basala ka banini wana te. Na ko tindela video eza na cellulaire na ye. Tala place alobaki boye. Azo sasa pena mutu kingandi. Azo ba même papa boy na bona boy. Na yebi te sonne na ko sala ponga na bi o zala calme nga ngane basola boy. Sikoyo pesa nga numéro na ye. Bon, sikoyo mo cellulaire na it. Siko yo ko benda seller na ye na ko piso kaka chango application moko boy ko ta application bo na seller na ye allez yo ça on est là ça na accès ka po a ozali na chira ka la seller na ye kuta ebite mbala moko l'air nyo se ba no zo m'appelle ngana connecter pour faire connecter ngai e ki ngandi pouf a comme une écran nga kitoko mobimba mais uti na ndaku na yo po mukili ya lelo bato bako survivre na mukili ya lelo na mbonge oyo ezaka bato bazolo ba vérité. Bato kaka bazolo ba vérité. Bato ya lokuta okovana nango 2 ans, 3 ans, même kuto sali 16 ans lokola kabila wana. Ekokoma na coin moko boye. Épaisseur to li dusu ekokanga tellement makasi moke ekoma moke kangami te ekokanga pena bo li dusu za société makambo ebimi libanda. Ozomona donc na nyonso zo sala na vie na yo vérité carrément la vérité yango ndeko komisa yo mutu munene même ataba ke ko funda okuna yo na likambo lo vérité lelo yo nena lobaka soki même makambo ya lingomba esili tozongi yo ensemble ba chaîne mususu ba koluka nene ba kokende ko longola ba vidéo na ba ko internet mais na longola loko te na za loko na longola te na za loko na kolongola te. Tanso basi moki mama yo Joma ko yo pena. Bato bana ofuna opana nga mingi papa parce que ngana na oloba yo na bandeko na yo boza eloko moko na o rappeler bango makambo loba kala abi a oui oza na raison. Yo bango na oloba ndengwana. Surtout ka tembo pena ka tembo na alunga ka kuna. Ka tembo na yama pas suki ka kuna alunga ka kuna. Ozomona na yo longola te. Parce que nyonso eza ba vérité. Ils ont rappelé Batoba Zongana ligne. C'est que yo pe Joma Sumara Moussous. Au lieu de ma masenga prévu si surtout ma période on appelle et quand on sait là c'est ma période on appelle au lieu que son numéro na moi le maman la dit pour ça on a on se tika ma blo on baila on mais et mon père copier bateau so copier ngai et si peut ça peut faux. Vraiment. Donc pour la vérité. Donc yo pe siko zali zala agent ya vérité. Oh yo sa moma ka mutu mo ba fanda ka soki na États-Unis, azaka soki na mboka nini alo ba makambo. Eza l'impact ya kosakana te mukili ya lelo, eza lokola mukili ya lobité. Ndeza na osala show boy soko esili. Na la voiture ate, na ko cliquer ka esika moko e ko copier yango na cellulaire na na télécharger yango na YouTube. Lobby e comme na YouTube. Lobby ba to partager na WhatsApp. Lobby ko no mona ba milliers ba to ba notalango. Nous avons plus de 5000 vies abonnés déjà à YouTube. Donc, il y a panzala partout. Il y a panzala partout. Il y a makambo na zolo bao. Il y a moi na makambo zolo ba eza vérité. Ba manipulateur baza mingi pembeni ya papa. Photo fungula bango misu. Yango toza ndenge toza lelo boy. Donc yo pe na kwe na yo kotika te mutoyera bobo na bo tout ça lelo le 16 batu mususu kuna bazola la déjà bakomi za soki mukolo mususu
tozawa tozoluka ke lingomba mboka na biso ezonga ezala tosepela na oyo bapapa balakaki biso me tosepela nango ndenge nini Jean-Pierre Bemba akosala eloko te Chadari soki baza miso de chinois akosala eloko te ozwi oyo nani oyo mongol mosusu wana nani soki nani soki Tshisekedi akosala rien ozwi soki nani oyo soki nani abakangi nzela wana akosala rien parce que papa Fumalongo alobaki yango bamata likolo bakita na se solution eza na bango kuna te solution ezali bobangi ya nzambe yango ebandela mayele banani bakolakisa yango bobangi ya nzambe ezali biso batoto obunda bakochange na bango ndenge balingi rien ozomona soki kutu tosakani bako maintenir même système Chadari wana artikali wana bokanga video na zoloba akotika wana comme ça Kabila asala ki mboka na biso moins 5 ye asala ngo moins 10 on appelle moins 10 to dini lisusu bien ki to koyoka c'est ce que to koyoka te ba âge ya batu eza ko pusana imaginez mutu azana 70 ans vous avez vu Bilaka 5e président 70 ans amoni ata mis sur les l'accès l'autre côté qui a zomona qui ata ligne bon sata mo loko moko boy donc mutu wala déjà vous avez vu que ti okotika biso awa okokende bena bye okomona no l'autre côté donc passage ya vide ole biso to sala auto ko sala pour la to chamboka na biso de sentiment kaka bakola tsa mutu vert blanc awuti soki wapi agangaka sima kimbangu kianga ni moli mosanto ye wana trop voté opesa mutu bavua na yo otala nanu ke mutu aza kimbangisa ya ndeni même soki bayewe soki mutu mo aza kimbangisa poser candidature mais ye ba politique na ye pour on les politique musala nini oyo asali na lingomba asala nini azalaka wapi pawasa sambela kezalaka wapi mutongo evoluera ndenge nini politique na eza ndenge nini akosala nini après elele makanisi na eza ndenge nini te so la che vert blanc photo à papa Sumo Kimbangu kianga ni c'est tout il y a encore ça besoin osala besoin donc bakoza ma ele te parce que les eza politique nanu bomona te ke mutu boza tata moko mama moko mais mutu wala zonyo ko na famille ilingo lo bagala teke soki boza tata mama moko nanu bomona siko ya onto lo ba wate ta lelo boye ba papa kutu ba papa baza libota ya nzambe mais soki 16 ans ya ngoyo ba lo bana wate ezo kende pe ezo kende siko ezo la saxiko ba to fo baza la mayele ba biso la mutu ko binga lo ko la liebo dans la tricot ya vert blanc la chef photo pas sur mbango la binga lo ko liebo ka boka vote ngai changa wana otanga ba ala kimbangi Cecilia Simon Kimbangu te politique na eza nini akosala nini pona mboka photo telemela nini eza na sima wana comme ça mabiloko wana nyonso ekopesa bato mayele tango yo zosola na mutu oyo zosola na ndeko na yo fo fungula ye mutu ayeba tomoni pasi mingi tolingi mboka na biso échanger tolingi développement kota na mboka na biso bato fo bakoma éduquer to la gata ko nitsika bato kaka moka nitsika bato o mona mutu musu ba fanda na poto tala raisonnement na ye donc yo profiter de l'autre terre donc yo ko voter no ka n'importe qui kaka o voter ka n'importe qui donc abi mutu abi ka wa lié bon mbala mo voter il a sens te siko so ngana lo bana lo ba mona bato bazali ba ko soupçonner ngai o ngana lo ba boy bato bazali ba ko soupçonner ngai parce que bato wana faute na bango te po na place ya ne ba longoli mikate na maboko bango bazomona mafuta 5 moins 5 mikate 5 na maboko so ba longoli 5 wana réponse na bango mafuta po bango bazomona mafuta yo ba ko soupçonner ngai yo bilo mona na joma ko wana alo ngwa ko ba ko soupçonner ngai on va mona ke te azo faire raisonner bato na ndenge ya bien te ba ko soupçonner ngai siko yo ozoluka musala yo ozoluka siko faut zala pe yo za mécanicien
sikoyo bazoluka docteur asalaka to opération sikoyo bato singo te wala ndeko na biso bo chaye wana ye aza docteur te akoboma bato ti sikoyo yo lingi batia ndeko na bino wana mpo ndeko na bino wana ye nde mutu aza na nzunzu mpo akomesana kaka ayekola ngo kaka kuna akomesana kaka me akoboma bato aza mécanicien aza docteur te sikoyo soki bolobi bato ya mayele babimi na bandi kolobaka aza docteur te bato bazali bakosoupçonne yo place toza na problème yango wana yango moni babiloko oyo bafacebook banini ekoede bato bafungola mutu bayeba kotalela makambo na ndenge mosusu kotalela makambo na misu mosusu soki babimisili yo mutu balobi ke mutu oyo aza boye na boye na boye landa mutu wana cheke mobimba na ye yeba ye asalaka nini asala nini awuti wapi aza nani akosala nini baprojet na ye eza ndenge nini place wana ndo kososola na ngai tokosuka wana lobi tokokota tokontinue soso bye